Stade de Marseille Simba et Beta. Mais au moins que Stade de Marseille na yi ils a les colo par rapport à l'album. Album est un assez Stade de Marseille. Ah ouais, bah le Stade de Marseille a les colo. Ti, nada mutu na na mise. Na mon encore. Stade de Marseille ils a les colo. Mais album sco est un assez. Au lieu au moins ni ba marketeur na yi. Ba sungeti. Ba sungeti na ndé. Ba sungeti au lieu ko ya ko la marketing bo expliquer ba tout produit bo anango. Bo teka artiste. Bango ba teka artiste na mafini. Vous comprenez? Ma fille m'a battu artiste dans ma fille nani. Beaucoup de gens yambara ah soit disant équipe mo ya Angleterre. Oh yambara. Équipe mo ya Angleterre. Ngada au mona ngala ba jouer Angleterre. Oui, ala taraba mazo prendre chapeau boy. Mtabeta na pa abeta parler de Congo. Bo parler du Congo, abeta mo ya danger. Awo yambara ninga yimbaluka ba Charlotte. Ba fali berité baza ndenge moko. Baza na ba JDT, baza belé. Baza bato baza utilité na musique ya Congo. Même Bagolo balobara bien faire rigoler en Tembisa. T, bonne information bien dit. Mon invention n'est Polo entreprise. Invention. Yé Azwaka Wata. Abeti bango fitina faire rigoler. Tant ba yemba, est-ce Wata tant va pour ça si ça c'est là faire follow. Attends na woni boye fonction mo te tant bila ki. Décision où on va zona basé. Oyo za la giti, ba personne makambo ba seli. Tant ya cheta ki. Katekayo. Na Cameroun ba yebi nzembo ni obeta isa succès na Cameroun. Moi c'est ngwana nzembo. Yo de beta concert na Cameroun de concert l'orchestre na. Biso ba tawoni mto soutenir biso. Na soutenir hérité. En tout solo là. Faire rigolo la geste de nuance de pad à Beta Zenith. Oui. Faire rigolo à Betty Martyr. Il y a carton plein. Oui, na boyati. Bravo l'artiste. Soki olobi pour la maman ba combattant fallait pour pas jouer en Europe. Auto beta ko arena a beta concert mo forcé. Ah, concert mo forcé. To bino fait que bino bo beta non forcé. Kasi on dans l'obati. Moi on l'aime bien na biso. C'est vrai que non maman combattre ça ma casse. Moi on l'aime bien. Mais fallait pas combattant bazaki a beta. Il beta concert mo il est kaina persi. Il y a nan que les cas ina persi. Bo masolo ba concert il beta na miki le mo na ngote ndenge salara boy kakabo. Il doit reconnaître mon ineti album neti formule 7 ngai vraiment na banga nzambe na sala forti ya ko yo album wana oui ben on peut mais partout oyo na oui bien on peut pardon s'il te plaît partout on a vandaka et comme langa omone loko okobo yango pas ignorance mais souvent les places mon est comme neti formule 7 na sala fort ya yo ko la monter ya yo bango te mais comme langa pena na ko na yo papi na koma pe fanatique pe ya nzembo mo na kati nzembo nzembo o waimbaka medi mwenze mwana koma bina ye mosu na olala na yo oui ki wana ba devoir ba dole te au moins qui non reconnaître parce que baza ba artiste mboka na biso équipe moi est en Angleterre bo Hollande tout mamba bali tout et bon c'est là équipe en Liverpool oyamba ah oui oyamba ya rapport singa kana yi na moment o ya rafinga faut asala a expliquer batuke album na biso ibini album na biso ezabo mais yazora tana emobima pona bien suite aibi pe histoire en maison mère neza qui tam subienti azoya kolobaki fabricage asala nzembo danger koleka la pulga siko histoire oyo yo oyebi ya danger hein histoire oyo oyebi ya danger to histoire oyo oyebi ya bien c'est histoire c'est là lelo na beta ba pembe nga pembe na beta to pesa no menu bomba mbote yemo konza pembe mais c'est pembe konza pembe na solo la pembe omoni tant ba gampo te faire rigola balungwa bakenda basala les marquis hein tant bango balungwa bakenda basala les marquis obi wata azwa charge ya maison mère mima bena charge wana c'est le hasard non lobila ba chanteur c'est le chanteur na roya parce que bolimba lobate ke fallait azali kolo ya hérité bravo na yeso bolimba lobate ke fait rigolo azali kolo ya hérité mais en termes et banana pas fait et banana pas fait o beta conseil qui n'a personne mais disque le karaté o ba teti le bato ba ko nzembo ba Mario pour ani pour salam bien musique ya ezaka ko na belle voix musique a l'intelligence musique a ba mambo dele ko tshana kati musique a teka ko na belle voix toute la musique il faut dans la belle voix o ba grand pote ko ba fan de mama grand chanteur Emile Alias Norolias grand chanteur Kwani beta parce que musique ya ko da donc on a Emile beta raté Emile beta raté
na yo moko yebi journaliste bino yebi Nongolias banda longo na bokeso Nongolias la sala nzembo oyo yebi tenda so batina ba mon instant d'après Félix et on a besoin de temps mabete azavie na biso to encourager na effort à sala qui pour abeta quand même parce que attention côté son moins de mesati et abeta na hier tant que da ju dambo na bisiko abeta na tu wala sege da dalebo batu bayate obanda bango mabe invitation au ardoise mais avec divin invitation en bois netika kabasali mon Joseph tata moboko ya grand menuisier invitation en carton na ba follow nango jardin de Dieu invitation boy bongo ya mukolo fait tilata mabe maison divine a bosali binote a tcheli binote promotion ngolé ya pamba maison divine badi ngamboka boité vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez. On n'aime pas le pays comme ça. Très heureux de vous revoir sur votre chaîne Congo. C'est un officiel plus télévision. Hein? Aux chaînes Nabino. Bolingara mingi, botalaka. Vous continuez toujours à s'abonner. Ndé bolingara. Vous continuez. On a posté à 20K. Semaine où tu bandit. Tu comme un mercredi. Tu aussi ça dame à 20K. Tu vas nous tell la prochaine étape. Hein? Aux air moto. Tu lui peux to kabula moto. Tu partager chaud. Pas battu surtout balingara chaud mais tu là la nabiso place na mai na pesi mbote na batu nyonso to batala ranga pourquoi pas na Arnold Matumo na Focus ta film Yesu un grand merci à toi pourquoi pas encore na général manager Clovis film par la pesi bambote belé ya mama Doris Jani Tambo business bambote no yangwana c'est samedi le 25 samedi oyo le 25 toujours silisa marambutu c'est-à-dire présentation officielle ya MDOA izawana ba oyo bozala bien invité il y a pas longtemps ba mi on a déjà na yebi déjà ba bozala bien invité pesi mbote na awa chibasu pesi mbote na Joyce Tumba pesi mbote na bayampaka pesi mbote na ba long jam na tunanga na pesi ba mbote ebele pourquoi pas na la montagne digitale ya yo ngwana nazanga mokote nazala na ndeko nanga yazala il y a des spiritas ni défenseur à des spiritas to sola nenga lingandia sola très doux et plus calme tout ça to betane bilo mo boy ah po bazana makambo loba to sola janita mulandela makambo sam ko coffre fort Europe mobimba talelanga ba faire motema ya mama aimé je sais pas ce qui Arnaud Matumona arome mama pas invité nanga bonjour défenseur ouais bonjour cordon bonne santé. Ouais, je sentais perçu par la grâce de Dieu quand nous monde. Boni la team. La team est des appelés, orchestre présidentiel, les appelés. Orchestre présidentiel. Oui, bah on dit. Pourquoi bon? L'orchestre présidentiel, les appelés donc la team Ouata a toujours. Ouata Roma président. Tant dans le bas orchestre présidentiel, aux amis sur mon dit. Beau BCBG le ban. Obi BCBG. Tu comme BCBG. La team on était orchestre présidentiel. On a BCBG au Lobani. Bamba luka oba oloba. Vena biso Salvatore rapé à sala mamne na ndenge na mais biso actuellement tout ça orchestre présidentiel. C'est langage que moi. OK. CDG, chemin de la gloire. À quand tu rejoins parce que les autres mais là tu comprendre le souté. Chemin de la gloire. Bima ou pas. Chemin de la gloire déjà 99% déjà 1% rawe tikali wana kalami était là ozomo na likamezo ko ya mboka dans album batitu ba aussi les races chemin de la gloire faut jusqu'aujourd'hui tout le monde a vu c'est loko moko teza na terrain donc terrain na mo pepele donc ndeto ya boye donc kalate OK ndebo ya boye kalate zo kali après concert à Brazza ou Nenipo Dynastie Bandé ya tueba ke bo banda bientôt ebima déjà téléchargement 98% tilelo ebima déjà album motange ebima ebima déjà yo ebi kikangi yute yo mo emba kikangi yute ngai yo ka kikangi yute ngala yeke on te soki na yo ki on vraiment na lobaki na yo ki on soki na yo ki on elo nini sala ke ba spiritas bo reconnaître bande ko mususu te
T'es où? Au moment où Babylone a bon peso simba. T'es to reconnaître. Mon neti album neti Formule 7. Ngai vraiment na banga nzambe na sala forte. Ya ko yo album wana. Oui ben on peut. Mais partout oyo na vanda. Pardon s'il te plaît. Partout où na vanda et comme elanga. Mon loko okobo yango pas ignorance. Mais sur vandi place mon est comme elo. Neti Formule 7 na sala fort ya yo ko lango te ya ko yé bango te mais comme elanga pena na nko. Na yo kapi na koma pe fanatique pe ya nzembo mo na kati wa. Nzembo ni. Nzembo o bayimbaka mede. Mwenze mwana koma pe na emotion na olala na yo. Oui ki wana ya ba devoir ya Babylone. Te au moins qui non reconnaître parce que baza ba artiste mbogo na biso. Mede wana na koma sona yo ki on na bena ke il faut mais c'est les chanteurs a betelo mo ezala likolo mede wana mais jusqu'aujourd'hui album so ozotanga et commis na mti. So ke commis on a bena ke nous appelle un Parce que vous avez un problème avec Ferre ou comment? Parce que Ferre aloba malamu na pona hérité watanabe. Ton di mete pouani, azar tu sa paye ça là, ça n'est bien. Balbum ne oeleka. Ils appellent na nzembo OP na sepela na comme Rosignol. Balbum oeleka. Asala musala bien. Mais actuellement, oyo il communauté. Ce qui est bêti. Motala quand même Stade de Martyr. Oh, Stade de Martyr et Simba et Beta. Mais au moins que Stade de Martyr na yi, ils a les colo par rapport à l'album. Album est un assez Stade de Martyr. Ah oui, parce que Stade de Martyr a les colo. Ti oh, nada mutu na na mise. Na mon encore. Stade de Martyr ils a les colo. Mais album sko est un assez. Au lieu au moins ba marketeur na yi, ba sungeti. Ba sungeti na ndé. Ba sungeti au lieu ko ya osala marketing, bo expliquer ba tout produit bo anango. Boteka artiste. Bango, boteka artiste na mafinga. Vous comprenez? Mafinga, boteka artiste na mafinga ndé. Mutu mo o yambara awa so disant équipe mo ya Angleterre. O yambara. Équipe mo ya Angleterre. Ngada o mona ngana ba jouer Angleterre. Oui, ala taraba mazo prena chapeau boy. Avant da mingi yambara ya kwa insulter batu. Équipe ya Angleterre na comprendre. L'équipe mo est en Angleterre boy. Hollande ko mamba bali tout. Équipe c'est là, équipe en Liverpool. O yambara oui, o yambara ya. Ya rapport finga kana yi na moment o ya finga il faut asala a expliquer batuke album na biso ibini album na biso ezabo mais azora tana emobima pour na insulte a ebipe histoire en maison mère neza ki tam soubienté azoya kolobaki fabricage asala nzembo danger koleka la pulga siko histoire oyo yo oyebi ya danger hein? Histoire oyo ebi a danger. To histoire oyo ebi a bien. Isa histoire ni. C'est là. Le lo na beta ba pembe. Ngali nga pembe. Mo pembe na beta. To pesa na menu abomba mbote. Yemo konza pembe. Moi mais c'est pembe. Konza pembe. Na solo la na pembe. Omoni tant ba gampo te faire go la balongwa. Ba kenda ba sala les marquis. Hein? Tant ba ngwa balongwa ba kenda ba sala les marquis. Obi wata azwa charge ya maison mère. Mima bena charge wana. Bo c'est le Zara. Te non le bila ba chanteur. Bo c'est le chanteur. Tant faire Zara chanteur. Faire Zara chanteur, ba Zara ba pilier na maison mère. Tant ba longwe. Moyebi qui faire Zara pilier. Oui. Par rapport hérité Watanabe. Ba Zara ka ba pilier. Na hérité. Oh, mais ba Zara la Zénith héritier. Faire Zara ga. Ta ba yemba no stage ya lelo. Azala ga. Même Bagolo balobara bien faire rigolo en tembisa. T, bonne information bien ti. Moni Vincent ndé mkolo entreprise. Vincent. Ye azwaka wata. Abeti bango featuring na faire rigolo. Tant ba yemba, est-ce wata tant wa posa 6 là faire folongwa. Babanda succès ba mba na nostalgie. Te faire zala dans la succès banana. Papa na lobby boye. Pardon. Faire zala dans la wenge intervention rapide yemba sala. Pardon. Nazobo ya te na lobby asala azaka na succès na y pas ça la succès. Mais héritier poste asala succès azelaka te ke pour faire alongo. Tant bazaka na Zénith bango nyonso héritier banda belele bazaka bango nyonso ata mutu mo alongwati. Bazaka bango tout. Asala succès. Tant ba faire ba longwe ba kei azo sala ka succès. D'autres robenye mais c'est Enzulukab. Quand on a le succès, banda carrière na iti lilo azala kana succès. Et bon faire rigolo. Quand on a beta makambu il y a la pulga. Ferré azaki na succès. Après Marty,
il on sait ni tisani et qui maï on a bête à pembe n'avons ignoré des forts autres artistes et ensemble yo télé francophonie te papa na lobby boy au moni album faisant succès on te bien dans marché vrai ou faux c'est ça yeah kas ko ya za ba marché à les États-Unis et ça na ba marché musu ba force on ya forcer pour faire voir batuki biso tozana na makam vous comprendre pour se féliciter batuki toi na makam mais au fond disque est tata tant disque est tata fourni au ba marketeur ni ba ça à ça grand artiste disque kobeta na succès et a bilo mbali d'ailleurs qui quand yozo rangote ba tala zambe moni album o il suit na chanson mo ya succès le roi Gombe na Gombiti album o ba mna lo ba na beta ba pembe so ba oboya on pa ignorance na pesa ba na la musabango on comprend bazana na d'ailleurs la musabango golo la musabango na sens fini l'album na bango ba suit na chanson ya succès le roi la cayotte l'album na bango ba suit succès ya chien succès nanté le ko la amour véritable l'album na bango ba suit na nzembo succès té le roi longue vie l'album na bango bazui nani nzembo ya succès te loko la mede donc mede ya pali na bende ki kangi yo esala yo mona te papa wana eza lo kwani na ndako na biso to mona am susu na kusa am super na biso mikolo aza danger mais am songa mona bite mikolo to damiti so ke beti e koma na matoi na biso vérité so ke beti e koma pende e koma okobenga ta trois golo amu baye ngako chambungu na tata kama so maimbi introduction ki kangi yoana na développement na conclusion na piembo wana tika na plateau na yo ozala ngwa siko na benga goloise na lobby boye tant na lobati abanya ngo na introduction na ngo na développement na conclusion na ngo na tuni boye ozala mbongo ngo na benga goloise ayemba du début tout comme à la fin na suka naza exact exemple bati délai bazar ben invité donc oyo ba $50 défi koyemba ngo bena introduction développement ndenge bandaka nazoluka kikangi benga dona sengi basalela kikangi te na rappel nzembo wana te ngala linga na yi parti na lingaka kasi yo yimba ref nazoluka kikangi benga dona sengi basalela kikangi Berado yana ye tika boliola nzemo asu arabon na linga ka ye singa boy na fa tika falite mais na yebi so bien na linga mede mwana mama nzembo wana na linga po ani po iza ever yo ibe nzembo nyoso tu ya wata di tu comme la fin obi tout le nzembo wata kasi yo mega na tete yo mega na ta tele et défi mega na ta tele musique izami ngala sko webini era bat ba signaler nga ba après obim sala mais nzema opinga ebi yango te na la après OK mutaza face na nga a signaler nga après akokota na ayimbi pina nzemba ponga pina ebi nzemba ngo penda ti ayimbi yango penda to yemba atana ebi yango te meto yeba ke nzembo pende sili abandi yango penda sili okota kangi yango soki kangi yango akota na ye mbongo wa mbongo kitaba mo ezali ekobima bon non ça va olanda président na nini na tsarate so batu ba ebi nzembo miel muta aiba ngo zata so ke album ebete ibeta bi nzembo miel na be nzembo miel bo miel anje yo ka disque ya miel te préambile miel anje miel yo so boya miel obe c'est mission papa obe c'est miel ala nzembo miel azala nzembo ozo beta makambo elekaki zakala miel ala nzembo banda longa maison miel ala nzembo et puis ce qui est grave alobaki Fabrice azwa disque d'or ba jeoni azolo ba o Fabrice azwa disque d'or boyo maestro Fabregas yo boyo maestro moi ba disque d'or wana obi mtasala nan ebete nan leni bidens mtasala disque d'or asala ngo yana nzungu basala asala ngo yemo mtasala ngo azwa pesa yango et puis ye aloba o aleki wata asala azwa disque d'or bon neti ye président ye azwa disque d'or banda carrière musique c'est qu'afo musicien nan président yacheta azwana disque d'or te azwa disque d'or na qui est derrière kota guki dans le Congo lelo cheta na azwa disque d'or wana mega na koluka yango uzana mega na koluka yango na oso mega zamba mo papa
Google a quoi avant disque d'or non ti so chez ta disque d'or on a landé la maman musique tout na Google a quoi c'est qu'il y a faux musicien azozanga ba argument ya pousser wa tabeta ba chanson ko ba remise et reprise wa tabeta ba Guy Malela wa tabeta ba confession intime dans les seuls musiciens ou alongwa la maison mère abeta plus de 7 chansons 8 chansons alongwa la ou artiste monta ça na maison mère avec combien de chansons plus de 7 chansons 8 chansons na maison mère tangat sol de mi à mort sol de mi à mort ndemoni ouais mais la soleil ngo oui bien on dit confession intime confession ndemo liboso hérité wa tanabe na maison mère eza confession intime à des chansons aimba sol de mi à mort confession intime aimba remise et reprise peut-être na royeba te mais na rotuna pe ba ndemo aimba la soleil ngo izala ndeni soleil ngonga yo za tonganga za singa to kolanda na ata bato balingana yankana yo eleki to beta karana nyonso ekoti ebinze mwana te OK merci évoluer non tout na ba donc à ça plus de 7 chansons na autangi te lo bani na so de mi à mort confession intime par amour remise et reprise meilleur choix remise et reprise ndemoni oui, yeta nzembawera yemura déclaration nzembawera non die na lobby boy na yemura déclaration oui biko c'est de charme pas autobima eza yemuta yemba yango après beli tout otana bayo yemba mutalo kwa base na yena kombo ya alpuga poza makambo eli sanga azana na voix yemba ti na tala na tala voix yemba te mais to lobby ke mutayemba yango liboso na maison mais soka yemba kango fa yemba ba pesa yemba na sibi soka yemba kango fa ayemba na sibi et puis ezala pe cri nzemba wera nani yo tanga remise et reprise na lobby boy wata chama ile na kachwana va ufo wata mtachama ile na kachwana ventone azwa wata ventone na sandeni ventone azwa yango apesa on la pour interpréter en il y en a beat partout même so koti ezala chanson ya wera je ne disconviens pas ya on la lobby qui wata aza le seul musicien ou la banzembo tangi alors on a plus de 60 vocales te wana biso to ebi muto asala ba vocaux et ratate na orchestre ba tout c'est fali pour pas faire rigola peut-être rien sous excusez-moi titoyo za ignorant et faire rigola papa fallait pour pas faire rigola sali plus de 17 ans à la maison mère monsieur mota salango a sali plus de 17 ans à la maison mère wara ba mina ba misa maison mère plus de 17 ans na kata maison mère saleli bo jeunesse ni tout à passant na maison mère énergie wa taper ça na maison mère monsieur mota taper ça ngo wata sali maramna 21 na 21 na za na yebi wata pesi énergie na ye makasi na maison mais pas côté yango wana moye bondima ba grand la bino zate na lobby boy biso to boya mutu te biso to yaka to bino to lobby bino bondima faire rigola te bolingo tiete ka liboso na bino liboso par rapport ya nini po biso to na ba contrat ko leka bango pour l'instant to stopper parce que to zila mona na biso ya bien oazo na bizela non to solo là faire rigola Jésus de Niance de Padre à Beta Zenith. Oui. Faire rigola, à Betty Martyr, il y a carton plein. Oui, non, boyati. Bravo l'artiste. Sogi Olobi, pour la maman, combattant, fallait pour pas jouer en Europe. À Outo Beta Corarena, à Beta forcé. Concert forcé. Combien c'est que Bino Beta non forcé. Kasi on a dans le bâti. Au moins, Olympia na biso. C'est vrai que non, ma combattre, ça ma casse. Mon Olympia. Mais fallait pas combattre, ça qui a Beta. Ils ont Beta concert, moi, il est inaperçu. Il y a n'importe quel cas inaperçu. Bon masolo ba concert oyebita mana na mikilo zo mona ngote ndenge ezalaka boye kaka boye zo mona ngote fait rigola beta stade des martyrs na boye ti bravo a auto beta 20 mai biso tout moni te wana ma propagande ba mama ya politique yo ezali na ba loko sala na 3 jours il y a promotion na kinde pour na président mais c'était prévu que tu n'avais pas mettre mata beta te point biso ba binsa biso te na ba contrat biso oni bureau na biso bentelo baza trop siko to rolinga te ba sara na artiste le wa ba binsa ba tout oyo kate kana concert wana oyo zoluba wana oyo ya 20 mai na oyo kate artiste imonda luba ngala ko sele makamti eza na YouTube aloba ke mama Denise to beta concert mbongo ya nini to zwate vrai ou faux lukango mona yé mo artiste aloba yé mo aloba mama Denise to beta concert ya francophonie si lelo to zwambongo te sko biso to rolinga te tombe victime ya mama moi vous comprenez biso to na idéologie mo so bodama soso chez bino bodame soso so biso pe to dame pondu joana to kuni sinzam
mais biso to raté poto boya be fort o batu ba osala ben polinde to linga te moni ponanga mutu oyo azwa vina mafinga et asankara dekuta yem ta suksa marambo ba blaze élément pe bazali kasi bango bazwa ba vie na mama mafinga et aujourd'hui na beti ba collection na ba gabana boye 2023 na ekamba mona banana nga ya boya batu ba ndofinga batu non on va comprendre on a pas ba mambo na mama na sala o na roya ko exposant ati mais bino ba spiritas mondimi bolingo ndimate bato ba biso to ndima te biso to ndima o mona vie il faut mutu pe fois bino bolingo ndima voir même pas fali poupa te o gampote asama amne mona na même faire rigolo attends gampote asama amne mona mais biso ce que to linga ndete oye pour le belana mama no oui oko critiquer art ya mutu donc ce que comme pota tina vie ya mutu o banda tam soko lo baba bio ba saucisse mo mi sam no o robi mi sate peut-être mutu roi la poule gabon engagé plus de 150 personnes qui te tourne et azo futa bango ba tupe ba obika na sima o ya ko nyo be fa o ya o sala ce que ba bio ba bongo moi en tant que les défenseurs et les kati na roya parce que bolimba lobate ke fallait aza likolo ya héritier bravo na yeso bolimba lobate ke fait rigolo aza likolo héritier mais en termes et banana bafle et banana bafle o beta conseil qui n'a personne me dit que les karaté o ba te le bato ba ko nzemba Mario pour ani pour sala musala bien musique ya ezaka ko na belle voix te musique ya l'intelligence musique ya ba mambo belé ko tshana kati musique ya te ka ko na belle voix tout la musique il faut na belle voix o ba grand pote ko ba fan ya mama bi grand chanteur Emile Alias Norolias grand chanteur pour ani ba betaki parce que musique ya ko za donc pour na Emile beta raté Emile beta raté na yo moko yebi journaliste pe no yebi Norolias banda longa na bokeso Norolias da salada nzembo oyo yebi pe ndaso batina barbe Norolias izate mwana ya te kuna bando boya be fort bat bo sala mais na otali sara batu omoni na poule gana bo mona ana azamuni na vimba na kati avimba na kati et puis on comprend au monde fitting ba tuko sala na sting ayeba ene kuti partout na TikTok ba challenge o mona na yebi ko sala bolingo mais est-ce que zo mona ba challenge na bino ba challenge ya kikangi ezo mona la te c'est mona na rondima ezo mona la te ngakuna yo ba kikangi onso elani nini basi balia ka suli bazana na zeni yo nini yango mo na comprendre pe le ngoti kikangi kanga yo ke na ngo non ça c'est fort yango yo ka ngopena omoni na album wana extrêmement na yo ka ki ya papa na nilo non c'est pas na ka presa ba voix ve malage mais na metosa yo kité mo c'est bien na yo ka quand même kasoke lu continue na YouTube na yo ki voix ya ve wana esalinga sko moi je na ki sko voix na ki so banze mona kala sta na ki sko voix na esalinga sko moi c'est que bino vous allez dans un problème à faire rigola pour faire rigola abenga bino na dynastie boboya ko jamais biso to un problème na yi biso to un problème na yi ete mota ba kanish na etan ba le ba yo ko finga rabat banane ba kanish na yi tant ba ya ko finga ba eza bien tout monde tina ya na finga na lo bandeka ba vérité ba pembe ngana o finga tout no finga tout mota o ko sa bana yo lo bita ba no ba ko ba no tala ba vidéo na yo papa oni wana banane bakanishi wana oyo yambaka oyo azwa kombo mo équipe Angleterre oyo avandisa ya po bando finga babetiza finga bamama bato finga bato finga bato bembesile isa sens ebi Liverpool oyo ozolobela ngana toyebi azana mela moto aovanda obeta biloko abetani abeta biloko abeti na 12 ans na 13 ans na niati ko mettre un défi so ka yina 12 ans ya beti na niati pour ba plaindre so ka ya niati ngabe na niati parce que moi je suis le défenseur so ka solo ma binga be na solo ma be likolo pe ko ya te obike oka bino langage na mino ngwana bi oka balbani ba spiritus to ba esprit moi leader na biso mukine ba leader ebila minene ba banga ka ya ba leader ko ba banga ba leader kaka ba o ba leader ko ba banga ko mona minene ona ta leader na biso na respect mo ya osakana te mais esprit na ngo ba leader ebila minene o liboso na ba banga yana ba leader nini oyo yebi ba leader oyo yebi
Moi ba leader oyo yebi wana ozo kumisa ba leader wana ba banga ye ba yebi somo na. Ba leader ngo ba nani? Na ebité na miel abanga longo la makambo ko to tangi ko na makambo. Les boga abanga hérité. Ko tangi na makambo te par. Faire ego la banga hérité. Na ebi so. To fali pour pa banga hérité. Na bia. Olanda ba minena ba kombo na bango te. Ba yebi ba se ba ndo le kabambango na ba boîte kuna. Maître de Dichou, la défense. Parce que dans la peine en bon, yo le can muto aleki na mbongo yo ke ko affronter lui koleki. Na leki na mbongo. Il faut hériter watana be yo tient en termes d'argent, ou tient affaire na. Bon compte bancaire na bango bien. On est la tala compte bancaire, on est la tala raté au tongenda ko moko to tongenda ko moko to on est la tala compte bancaire. Tabolo ba mbongo, compte bancaire na bango to yebiti. Mutu pas laisser à mutu azati. Mutu pas gena na kwa mutu na tango ko senga mbongo azati. Alors, chacun s'apportera d'autres charges. Zana kwa na yo, biso pe na kwa na biso. Rendez-vous na ba. Rendez-vous na ba. Na baf. Place to si ça na makabuzo banyo so za intérêt. Nini? Place to si ça buzo banyo. Yo mo comme si formule 7 bien so buzo. Il soit d'attendre en route. Et betaki. Et beta to betaki. Et betaki. Et puis zo beta. Na pesio raison côté wana. Mais tant to ya to si ça se buzo ba. Dynastie. Ya bito ya longo na buzo banyo so terre te wana e betiti nzambe te na puta ma beti na betiti. Est-ce que weba pe ke bino bobo ya bato stade no boko na niveau te. Comme na niveau te. Ka bobeta stade en pia kayo ka te ba golo ba loba. Stade na biso eza stade oyo ya 100 kitoko. Bat bazala te bat bazala papa stade ko ta 80,000 personnes. Bino bazala bokota comme biso de ko tsaki 65,000 personnes. 65,000 personnes. Oui. Hérité Watanabe. Oui. Na stade de Martin. Oui. Mbula pe betaki. Ils avaient fait jour à Noël mais. Bino bo simbala na vie waze kwati. Biso to le kakiye musika parce que biso pelouse nyo se tonna ki likolo pe tonna ki tikala ka moi ba vide moi mikemki. Martin betama ki to pour na biso eza concert historique pour na biso. Concert à Martin to ra fier na. Et simba pour na biso. Utala ya fali. Ah. Natala on salara plein podium plein ko ya me ba yemande loti. Utala ya fere. Natala ngo etonda na ngo mais spectacle za ki te le wa ya biso. Ba yemba ipeti. Faire gol. Et ba yemba ite. Faire gol a embate. Papa yo tala concert na biso nde wata kota na nzembo fra patisa o mona wata na kota na ndenga yemela o mona public stade yemba. Animation pe na stade na stade monte betama ko le animation o izaki na team ezati. Na chana animation na dance ezati. Bino banti. Na complètement ya ba miss. Mais bino ondima na bino batite. Na lobby bono respecter ba œuvre na bango tu na ndimi bango. So basali lo mon stade à président Félix. Et on a besoin de temps m'abêter à Xavier na biso faut toi encourager na effort à sala qui pour abeta quand même parce que attention côté son moins de mesati tu abeta na hier tant tu da ju dambo na bimisi pour abeta na njungu na sege da dans les bon définition musique qui fait ça la tête qui plein vous comprenez définition musique à plein ti et alito inde ito musique c'est agréable les alito les alaté plein de définition musique ils ala langue vous comprenez tozo comme déjà presque na suka mot de la fin puis ba dédicace ouais mot de la fin na ngai il y a lelo et ça rara qui moi je suis les défenseurs de tous les spiritas pour ça on a toujours plutôt défendre artiste na biso otolinga mingi kalaté sur chemin de la gloire avant de s'appeler mon staff des alara ouais tout est la poule comme c'est les chanteurs dans un monde CG na biso ya Bogara l'équipe CG nyos CG Tsali Rubenga et Sylvain BH Mopemba Champagne dans un monde high-tech Francis Dibaya le marketeur intelligent Francis Dibaya high-tech my bro dans un monde le directeur d'Adimola Intello licencié le chef na biso Miss Kangwan dans un monde lisusu na Mpanza Mokonzi maître Guégué dans le monde Kevin Cheval de Dichon la défense Stomy Boy et honorable Yves Ndakwanzambe bana tsango ya biso yewana et honorable Nazar Ngolomingi Monsieur Mbambote et Kevin Lupun parking à Badjogo na Italie Eric Balanga Fashion Police mon ami je te salue et Nabo Sanité bana tu ya tsango honorable na biso yana Yves Ndakwanzambe
Les millionnaires, enfin congolais, Cédric Nzous, Yoyebi, au thème BBC. Et Namoni Susumora Mourada, mon ami, n'a pas sauvé ma moitié. Et Djogo, n'a pas sauvé ma moitié. Ok. Nous sommes déjà à la fin. Merci Nabatuto Batali Bisso. Un grand merci à Général Manager Clovis Fimpa. Tout le monde a Nabato Batala Rabisso. L'émission au Liverpool, où il y a pour 12h01. Merci.